Bonjour à tous, mbote bandeko bolandara biso, mbote na bandeko nyonso o bolandara ya bino, Irsil Botelwa TV. Bandeko nanga topesi bino mbote na kombo na Yesu kande boyebi a tolobaka toujours chaîne na biso ezalaka vraiment ya ba polémique te, alors toyaka na ba analyse na biso lolenge e sengeli. Bandeko likambo na yeli bino lelo bokamwa to na obimisango, en tout cas ba Congolais tolingani te, à part ba rando ya théâtre, ba Congolais tolingani te. So to bito memela ngona ndenga ba rando to benga ngo penza ke eza motema mabe. So to bi formato memela ngona nzela ya rando to loba pena ke oui eza motema mabe. Alors bandeko nanga na yeli bino likambo oyo to discuta ngo vraiment ensemble na bino to solola yango to meka koyeba problème ngo eza nini. Toyebi biso non ke date ezaka moko le 29 tozana showbiz na biso na Belar TV to monaki balakisa ki biso ba bombi place à invité mais to moni ba comédien o bozala wana, en tout cas e ozala opesi mbwa boli po bazoli biso sali moko ya climatisation, sali moko donc o to mona toyebi te to tikala o mona ba show ya ba comédien ele kana sala bongote vedi salo ba musicien ba banga ba kimara me Bellevue kandi a signé saluana toyebi te yango nde ememi ba polémique to ba problème to pe ba polémique na réseaux sociaux toyebi te. Alors boya oyoka awa pourquoi babakuku babimisi likambo moko mbangu na kombo ke Aïda o Michou a créé ki chaîne ne moko boya théâtre, Aïda kotisi ata maloba te ke o Aïda za traître, o Aïda salibo po kaka Aïda asali publicité ya Bellevue, donc po Aïda asali publicité ya le 29 yango bomoni réseaux sociaux esiki réseaux sociaux et peli moto. Alors problème yango Irsil Botelwa TV aye kolobela vraiment liboso na bino na lubato za na ba polémique te poto finga te tout ça la vraiment analyse batama yele on alinga bato bokota na chaîne na biso ka nengo kocho zolanda biso zala mayele ko yo finga nga na commentaire te po to ça la analyse ya batama yele na bandeli bien awa to ça la analyse ya batu ya mayele donc soko za zoba omesana ofinga ke luka chaîne bazoba oke finga po awa ezaka chaîne batamayele to sala analyse ya bayaya. Bandeko nanga toyebi te tomona ki babakuku bazaki na date na bango bataka ya anniversaire à 5 ans na bango, en tout cas tomona ki te ba chroniqueur topé bata famille libota baya koluka ko créer eloro moko boye baya koluka ko lobeloro moko boye pour que bakanga actualité na ba ya nani ya date na bango bataka ya anniversaire na bango à 5 ans to mona raté mais to comprendre te to komi pene ya le 29, en tout cas propagande ya le 29, marketing ya le 29 et l'équipe qui toko la na koko sabinote eleki kitoko ba famille bota ba sali partage ba sali ba nino ba bacha ba photo ba kaboli partout ba matisi ba banderole ba invité spécial basé belé tout moni Mama Laure Mbongo pas invité spécial d'ailleurs Mama Laure Mbongo a teki ba billet na église, vous pouvez pas imaginer. Mama Laure Mbongo a teki ba billet tina église, je vous dis. A teki ba billet, pourquoi teki ba billet pour alobi bien que Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimo
mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numero oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Bellevue Kanzi a soutenaka ye. Alors comme Bellevue Kanzi a soutenaka ye pe aza obligé ya ko soutenir Bellevue Kanzi. Kaka na vidéo wana ya mama leur écrit lisusu tala makam. Écrit lisusu tala makam. Alors toyebite bolingi te bato ba soutenir Bellevue Kanzi pourquoi? Mais tant bato ba soutenir sila ezaka nango passable ezaka nango bien. Tant bato ba soutenir sila ezaka nango bien. Mais soki kaka bato ba yeba soutenir Bellevue Kanzi et comme un problème, beaucoup ma kolobela batouana, beaucoup ma koyina batouana, beaucoup ma avoir même ko finga batouana, bo sala même ba faux compte. Bo ya penze belé bo sangani bo sali ba faux compte pour boke ko finga mutuana. Elo bobo sanara, bo bebisara musala sila. Lelo tomoni ba chroniqueur asila ba komi koloba bango na bango, bo sala mabe na ye ko s'adresser na bino baba kuku bo sala mabe ba. Bo sala ka vraiment mabe. Aïda a sala poste moko bo na internet, bande on a to s'abonner nan. Bo s'abonner nan s'il vous plaît. Quand de toloba na bino, ceux zambala liboso kutani na biso, ceux zambala liboso koti na chaîne na biso en tout cas. Bo s'abonner please. O s'abonner tant ozo s'abonner et mêler biso vidéo tant ou aimer vidéo activer cloche de notification pour que mbala sima soto tie ba analyse na biso au mona yango esika nyonso ozala. En tout cas lelo no ke mbangu te no linga pana lo ba malembe poto comprendre très bien dossier ya likambo no lobela. Ba famille bota bozala pena kimia bozula ba kiti bota na kwen vanda. Famille bota zwa kiti tana kwen vanda abakuku zwa kiti tana kwen vanda po mambo na olobela et concerné des kawana et en plus ba comédien nana posa ba comédien bota gelenga ba comédien s'il vous plaît bandeko bokoti na vidéo na biso bota gelenga ba comédien belé bota gelenga ba comédien bo inviter lenga ba comédien botindela bango ba lien botindela pe ba comédien ba lien bakota botinda ba lien ba comédien bakota ba ya koyoka awa ba famille bota ba bakuku bokota boya koyoka bozela na brancher na no ni na biso na charge. Voilà botinda ba lien bokota boya koyoka makamto lobila awa botika motema mabe futa rate mutu na mutu pela na nde na ye. Mutu na mutu azo pela na étoile na ye. Bellevue pela na étoile na ye. Si la pela na étoile na ye. Même ba comédien obo mona ba fongoli ba chaîne. Mutu na mutu pela na étoile na ye. Mutu na mutu teka mana étoile na ye. Bo moni chaîne à Davina donc auto fongola a chaîne pas même un mois. Mais quand même to comme on a 10 000 abonnés. Mutu na mutu pela na ndenge na internet ya la bongo. Internet ya la bongo. Mutu na ndene mutu totala maselon ba fan na ye. Aïda asala ki vidéo moko bo excusez nga. Aïda asala vidéo mo bando bolimbisi Aïda asala yi vidéo moko pono sala kosala ka ndenge zala kosala publicité ya kosala pub ya journal le 29. Alors comme Aïda alekaka na réseaux sociaux akomaka na page na ye. Ezaka série mo ba polémique yaka mingi na internet concernant ka mamba Bellevue na sila. Alors Aïda lekaka akomaka na page na ye ke ye azalaka pour te azalaka contre te. Akomaka na page na ye ke alingaka mama Bellevue mingi po yaza mwana liboso a famille libota. Ayo koma peka lobi alingaka mama sila mingi d'ailleurs kutu ba voyagera ba kendaka Lubumbashi azana problème mote côté azana ni problème na mama sila ni problème na mama Bellevue wana eza Aïda nde akomaka na page na ye.
Ce qui Aïda comment qui on bon na page ne pas ba polémique et bandé déjà kobima ebelé. Aïda kendaka tournera pas Belleville. Après Aïda ko tourner pas Belleville, Aïda zongara na ba marambeleka belé. To ezaka na fête ya comédien moko, ezaka fête ya popine si je me trompe pas. Ezaka na fête ya popine Belleville akotaka apesaka bango nyonso mbote mais Aïda pesaka mukongo. Apesaka mbote Aïda pa ndima mbote wana. Alors tant Belleville aki avandi apesi papelo mbembote apesi nani zaka nani fiwa joa pe kitoko bona bosa ni kombo na pesi mbote mapesa Aïda mbote te po apesa déjà bonsoir. Mais papelo ndo kama zaki mukolo na fiwa na pazaki mukolo telema ki apesi bango mbote. Video wana kande ekoza polémique na ngamba babakuko. Video wana kande luka ba polémique wana nyoso nde bomoni etinda quand même Aïda aya kokoma na nini na yeke ana problème na silate ape na problème na mama Belleville candidate Aïda komara par rapport ya bona si moi na 13 ans zora pe parti wana ataka ngona na page na ya Facebook. Alors Aïda alobaka oyezaka na kati ya motema na ye abimisaka oyezaki na kati ya motema ne po ye moko amona ki déjà alire to kendela alire likamba ezo kenda na boyi babakuku ba osela nga ba live ba ya koloba po biso to toyebi ke babakuku ba lobaka aboya ki na ye aboya kana ye yango moni ayaka akomaka. Alors lelo kaka po Aïda asali pub po na journal le 29 mais bolingi te bato basela ngo pub poani. Tout le monde a grâce Luzolo azala apena si la ucho tourner kuna na SB. A ucho tourner na SB. Tout le monde a grâce Luzolo a la vidéo azo filmer na si la salle vidéo et créer polémique te na ba famille libota. Ba grâce Luzolo ucho sa na si la. Grâce Luzolo auto ça même ba vidéo na ya ataki na internet ataki même so bo continue na page ya grâce Luzolo bo mona ba vidéo auto ça na sila mais poka kalelo grâce Luzolo pe aye asali pe pi ba Belleville ngalo ba comédien na bazala indépendant ba comédien na sila somba bango te Belleville pa somba bango te baba cook s'il vous plaît bobima na ba jewana Bobi mana babiloko wana keso bomoni mutu akoma za alobeli Belleville so bomoni mutu akomisi Belleville il faut boya directement na ba commentaire boya ofinga eza kitoko te enora na osila te. Combien de personnes au bazalaka ba abakuk ba longwa ba ya na ngambo ya Belleville pour na comportement na bino et ça la kitoko te. Attendez bomoni nga na ye na nga boye na opesa conseil na oloba momona ka ba oya na ba commentaire boyo finga bokoma osala ba faux compte tala ba faux compte ebele ka po boya ko finga botika journal le 29 muninga o préparer journée ne kitoko ba famille bota ba préparer journée na ba on kitoko ba invité à malonga sali pe ya malonga ezote ke sala ko kangama ezote ke sala ko toka nti Eza sala kutoka te. Eza sala ko pepula bo ete ke mulungu zo pepula. Bazu sala eza etonda climatiseur. Belleville azu sala na bien eza a fêté 7 ans anniversaire ne 7 ans ya chienne na ye. Si la fêta ki 5 ans na ye awa. Est-ce que bomona batu balobela kiango? Est-ce que bomona batu ba créer kiango polémique? Bino moko boya ki na ngona internet boye ko créer lango polémique robe ici la lati. Bokomi ko comparer robo muto lati na milulu. Na robo muto lata ki neka simple po bima ki na bokomi ko comparer robo eleki ya Belleville et robo kute ko quarantaine ya Belleville boke bo su prix ya robe Belleville botie wana. Boke za prix ya robe sila botie wana. Mais tango bo sa la captive botia prix ya robe sila. Boye bateke ezaki na 1200 na prix normal na solde et comme qui $329 bino bozu botie bo monde bo na ebité finalement ezaka nini. Est-ce que Belleville ko pe maté? Est-ce que Belleville ko sa makambo mona ye moko te asali likambo moko ye moko na bafana sans que bo intervenir sans que bino boko tango
mutu na mutu consommer star na yo pesa valeur to pe pesa poids na star na yo omoni so bozaka bijela kolandelaka Bellevue alekaki Bellevue asalaki nini Aïda soki pe na michu so basalaki soki nini yango naza kutu na connaissance ya likambo yango vraiment bien te mais tande bookende kofinga na bacommentaire Aïda po Aïda komine kaka ya sikeza te bofingi Aïda d'abord pour asali pub ya journée le 29 mais c'est normal asala pub po ye pa oleka na show wana ba grâce luzolo nyonso bolana mabe na bino eza so bomoni comédien wana okangama na sila atikalaka na sila so comédien wana longwe kaka ye pe kozwe koto pa Bellevue bokomulukelaka bokomi kolandela comédien wana so kasaleli ata son moko boye na page na ya TikTok directement bo attaquer directement boyo finga ye esa malunga te esa kitoko ata mukie te potanga bino bofinga ye kombo asila nde efingama Davina kesala na ye okapi na ye asali na ye na chaîne na ye azokota na ye famille okapi aota ba série na ye ya famille okapi mais bolongwe boke na ba commentaire à Davina millionnaire tala saki ya memi million est-ce que ils ont concerné bino ils ont tala bino est-ce que boko vivre le quoi baninga mususu te bomi pesi pe no valeur na kana bino bomi pesi pe no poids na sila na bino bo pesi pe no poids na star na bino bolinga mingi na koti na tali commentaire à Davina na ambiance à tournage ya ninyo ya famille okapi bokoti bobandi kofinga Davina star millionnaire nzala millionnaire tala saki mais boyebi te ke kaka na age na ye wana ba tournage osala wana afuti batu tout baye wana tala ba tête ya makasi o baye wana ba pape lombe ba Caleb Tukebana ba papa Serge ba papa le do asangisi ba tête ya makasi ba papa Kofi boyebi combien o ya bimisi ya futa bango mais bino bo tchola saki na ye mbongo ya zo réaliser ba makambo wana nyonso bino bokaso zanga saki ya Zara akosomba saki ya Zara te pourquoi parce que bino na mutu na bino botie kaka kolata il faut mutame masaki ya kombo il faut mutame meloko ya kombo créativité botie na mutu te yango moni boyaka ofingaka bango bayebi kolata te famille bota bayebi kolata te pwani po bino nde botie na mutu il faut saki ya kombo il faut elamba kombo yango bomoni soki bango balati na bango bongo eswaka bino botika na part na bino boliba saki ya kombo bino boli biloko feza ya kombo botikali na biloko ya kombo bango pe balingi ba créativité balingi ba fongola ba compagnie pour que lobi kune botelaka bango botiki bango pe na ngambu na bango siko makambu na bango etalaka bino na ndenge nini etalaka bino ndenge nini ba commentaire ezaka ya mabe ba commentaire ezaka alobaki azongisaki akomaki afingaki kitoko na TikTok soke na TikTok omona ba analyse théâtre yango nde tindaka mutu avancé ba analyse théâtre to bosala ba analyse théâtre batu ba okota na live wana ba otuna o théâtre yango ezaki nyinyo titre yango ezaki nyinyo etinda batu bakende kotala mais bino na temps wana bo perdre ka Aïda Kutu asali video Aïda Kutu akomi ya sikezate soka mutu akomi mwa likambu mukie na page na epo na bino babwaki lisila donc comédien ou comédien na koza lisu liberté soka mutu akomi ka na page na epo na bino babwaki lisila bozangise batu ka boye boli matalana boli makambo mo boezanga nango tina boli kokota makambo ezanga tina bobima na mambwana bobima na bafitilité wana Bellevue sa makambo na ye botika sa makambo na ye
tozela le 29 tomona ndenge eleka nayebisa bino bainvité spécial baza na oyo boyebi te peut-être bokamwa ntango bomona bainvité Belleville bomonaki ana level na ye mosusu ana level na ye mosusu me bozanaka mpona oyo lobaka okomaka eloko boye Belleville abomi théâtre Belleville nga boma théâtre na ndeni obiso oyeba te bokomaka Belleville asali boye bino bomona Belleville aye mpenza na teva ye kobwaka bachroniqueur oyo baofinga bato oyo baofingele bato oyo baofinga baninga ne bacomédien oyo baofinga baninga ne bacomédien na kombo na ye deya bomona Belleville aye na internet aye abwaki bango na bakombo deya bomona olobotika mwana mwasi abata sa musala na ye mutu na mutu asa musala na ye mutu na mutu vivre na aza na bafani na ndenge na ye mutu na mutu aza na bafani na ndenge mutu na mutu na succès na ye Belleville ana succès ne sila ana succès na ye mutu akati ngamba baninga te eza na kota ba famille bota mutu akati ngamba baninga te toya tosala ba promotion ya mama toya tosala ba promotion ya ba film tosala ba promotion film na biso oto ya bien eleka tosala ba promotion ya nini na biso ya 7e anniversaire na biso me bozana kaka bozoya kaka kofinga koya koloba anniversaire yango boye bino bofete ba anniversaire na bino bato balobi te me na tour baninge komi problème po balakisi salle place anniversaire ezala mais c'est toujours comme ça bino pe bogangaki bato na bato baganga na ndenge na bango bino pe bolakisaki biso bino bolakisi biso nyonso tomoni mutu nyonso amoni biso nyonso tomonaki maintenant so famille bote ye elakisi ya bango nde komi problème ya bango nde komi baoluka polémique non mutu na mutatika na bandi na ye botika bakomédien ngani ba libre bolatisa bakomédien ngani souci na motema bakomédien ngani bakoma moya sela suso moko boye eza te po azobanga soki asaleli yango bokoya kolobela ye soki asaleli yango bokoya kofinge na bacommentaire nde bomoni Aïda yo okomela bino na nini na yeke ya sika eza te Aïda komi ya sika eza te pourquoi parce que mafinge leki so akomi tina niveau akomela bino na commentaire ya sika eza te po azwi ebele afingami mingi so bomoni mutu ka kota Belleville Belleville seke Belleville atindi afinga pwani boloba yango na Pierrot no Omar te po kuna bobangaka ke soki balongwe na bango kuna balongwe esili pwani boloba yango na Pierrot te pwani boloba yango na Omar te po kuna bobangaka bango pokuna bobanga bango boyebi ke koto soki ka balobi esi soka balongwe esili na SB boza suna bata makasi te so kuna bobanga po ani bolingo finga baninga so kuna bobanga po ani bolingo finga baninga botika mutu na mutu a mérité succès na ye mutu na mutu osala siano succès na ye Belleville otekama na succès na ye sila pa otekama na succès na ye mutu akete ngamba baninga te o eza anniversaire a liboso te ba fête 7e anniversaire eza ya liboso te eza anniversaire a liboso te première année ya famille libota ba mama Teresa bazala wana bazwa ba cadeau ba ya Gabi bazwa ba cadeau ba comédien presque belé bazwa ba cadeau ba comédien belé bazala wana na premier anniversaire à Belleville malgré le komi Belleville ma belle le komi Belleville azoboma théâtre Belleville azoboma théâtre pour ça mamba malonga Belleville azoboma théâtre pour ça na succès Belleville azoboma théâtre pour ça na batu Belleville azoboma théâtre pour ba théâtre na éducatif yango wana azoboma théâtre obino bomona mutu na mutu ana côté na Belleville ana côté éducation si là na côté comédie alors mutu na mutu ana côté na ye mutu na mutu mérité musala na ye na ndenge ne boti kozwaka bato bokotaka bato na bamakambu koto bokotisi mutu so bomoni ka mutu atie soki ka bomoni mutu atie kaka 7e anniversaire nga na tie kaka nini kaka badge o na TikTok nanga mais faut voir kofinga soka mutu azwi ka photo asali video azwi ka photo atie na mopanzi na ye boye kofinga ye mais y a des gens oyo bazwaki mpe mambasila batiaka mpe bafoto asila mipanzi na bango botika bato mutu na mutu azala libre bokoma obangisa bacomédien ebele botika bato bazala libre osala mosala sala mosala sila kokipe bakamba Belleville te
bino bozana mpona olandelaka showbiz yango ekoleka nde nini showbiz yango ekoleka nde ya biso kutu batiaki bagato ya biso kutu batiaki motamta na ndenge na ye ezuele eza différent motamta ozwa na ndenge na ye motamta ovivre na ndenge na ye touti motamtu na bafamille na ye belvi na sila babotama etata moko te mpoka basala makambo ka ndenge moko non bazalaki esika moko ntango esimbi te bakabwani mosala esengi bakabwana mutu na mutu ake kosala mosala na ndenge na ye alors botika kotia bato mutu pasi botika kokomantaka babiloko bato mabe bokoma bakonti 5 6 7 8 na batiktoka mpona koya kokomante bavideo ya bato mabe soko opostaki foto ya belvi ifo baya kokomante bafinga babiloko nao eza kitoko te bose respecte na kana bino bafamili bota mpe base respecte na kana bango en tout cas merci beaucoup na bato obolanda Irsil Botelwa TV merci beaucoup na bino nyonso obolandaka biso nzambe alola pambola bino ka nde nalobaka soki eza mbala no ya liboso okoti na chaîne na biso en tout cas osabone okommente olike opartage balobi babillet ezotekama toujours donc lelo déjà toza lelo deya badate ezokende lelo deya le 26 donc lobi le 27 le 28 le 29 eza samedi bandeko nanga billet à $10 eza billet à $30 eza alors le 29 eza samedi toana posa tomona batu nyonso bozala topesi merci na Maman Laure Mbongo en tout cas Maman Laure Mbongo coup de chapeau merci beaucoup nzamba pambola ona ndenge penozo sala marketing lisusu ya kosomba babillet Maman Laure Mbongo alobi bato basambela epa na ye ba osomba babillet epa na ye pa oteka babillet donc nzamba lola pambola mama na biso Laure Mbongo to sepela no pozala na bolingo pena amour vrai ya yango pe to sepela na o alors tomoni makambu ndenge ezoleka tomoni penza makambo ndenge ezoleka billet yango wana na tieli bino liboso na bino bomoni affiche yango wana alors kende somba billet na yo po tozana 4 invités spécial o bomoni bilongi na bango babombi donc tozana 4 invités spécial olingi o mona b'invité olingi o mona ndenge koleka somba billet kende participer na 7e anniversaire ya Belvi Belvi 7e anniversaire a otekela yango billet donc kende participer na 7e anniversaire à Belvi et ozala malamu mingi bande onanga en tout cas sur les ambala liboso tango zo s'abonner ko bosana te activer cloche à notification pour que prochainement tant toya na ba analyse na biso écoute yo omona yango esika nyonso okozala alors tela biso j'aime musuni et ozala malamu mingi merci beaucoup na bien nyonso obulandara biso quand na otebisa bino le 29 rendez-vous à ne pas manquer tokutani à la prochaine occasion bisous bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.